Avant na kota na ba message na zwaki na olinga kotanga lo bananzambe o to kendo tanga na Apocalypse 22:12. Ezolo bela biso na Apocalypse 22:12. Voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Eza pe na ba verset mosusu na kati na Bible anet na Matthieu 24 elobi likambo ya enlèvement kozonga na Yesu Kristo Masia. Eza pe na Jean 14 1 à 3 elobi mpona makambo na enlèvement, na Jean 14 3 pe na Acte 1 11. Eza na ba verset belé bana nzambe koki bizwa bino moko ba Bible comme ça botanga yango. Moko mosusu nalali na butu o message nga nazwaki nalali na butu wana ezalaki premièrement naloti bandoto wana ça fait 3 fois. Sikoyo na troisième fois wana ezalaki nazotambwa na balabala bato ezalaki journée moko normal oyo etangamaki eloko motu moko ayebaki eloko mabe kokosalema. Bato babar bayaki na babar bato ba restaurant bayaki na bato bando sala vie normale bato misala sikoyo nazotambwa na komuna place moko ayaki restaurant nakuti bato bazolia bato bazomela nakuti mama moko azolamba azoservir bato biloko ngatuni yo salaka nya bino mosala nga na sala yango kolamba kopesa bato biloko balia wana ezalaki na kata bar na kata ndoto wana koti na kata bar mbala moko na bimi nazotambwa na nzela kana na banzela nisi ya ba quartier kotambwa nazotambwa na banzela quartier wana mbala moko subitement ezalaki lisusu quartier te mbala moko nazolota na kati ya ndoto mosusu ezali lisusu ndoto ya na kati ya quartier te na koti na deuxième ndoto kokota na koti na deuxième ndoto nazokende namoni deux petites filles moko babimi liboso nanga balati pembe balobi na nge eloko moko te donc bazodirige ngai bango liboso nga na nsima nazokende na nzela wana ezalaki nzela moko molai sikoyo banzete na pembeni moto mosusu banda koleka na nzela wana te kaka ngai na bana basi wana mibale balate baroba pembe bango liboso nga na nsima après ça mbala mona subitement boye balimwe tikala nga mona nzela wana nazokende na nzela wana tina moni ba moko likolo eyindi lokola mbula makasi mbula penda makasi likolo eyindi neti boye sukizenga mpona bato balobaka mbula te mais pluie ekomi penda makasi molini makasi nazokende subitement bona moni ekran moko ya télévision monene ebimi liboso na ngai obimi ekran wana ebimi liboso na ngai bazokoma presque balangi nyonso ya mokili bazokoma balangi wana mokili ezoleka na vitesse sikoyo kokoma na langue moko boye ya anglais bakomi na kata ya télévision na mbala moko I am coming le kaka phrase wana I am coming ebimi natala pembe na télévision Jésus que sabimi wana mbala moko azosola na ngai na kati esprit nazoyoke na kati esprit na ngai azoloba na ngai I am coming pe au même moment azoloba na kati esprit pe nazomona ba misu na ngai na télé nazotala misu na ngai na télévision pe ezokoma pe I am coming alobi na ngai yango 3 fois pe leki na banana écran na télévision 3 fois I am coming azalaki na elongi ya koseka te azalaki na elongi ya joie te azalaki na elongi moko ya kanda mbala moko nalamuki na ndoto wana eye kosila mikolo ekoleka na lisusu ebele naloti nazokende na taxi bus okende otamba na taxi bus wana journée ezalaki nango normal subitement boye mbala moko journée eyindi on dirait pluie elingi ebeta kolinga pluie elingi ebeta wana nga na kiti nakomi na rai na nga na kiti kokita na kiti na rai na nga wana nazokende na koti 3 immeubles moko boza on dirait en cercle bo 3 immeubles ya milai penza siko na kata 3 immeubles na moni 3 personnes babanda ko prier ngai pe na koti na bani ko prier na ba 3 personnes ko prier ngo zala ni to manda ko adorer nzambe na banzembo to adorer nzambe tuzo ko adorer nzambe mbala moko pe pluie e bandi ko beta biso na se pluie wana tozo continuer ka ko adorer nzambe bato ngo na tikala omona bango te pe na yebi bato wana te mbala moko nafungola misu na ngabo nazota siko likolo nazomona ba ange bazokita bazomata ngasi ko na tuni bango problème nini bino bozo na place biso tozali bozokita bozomata ba episinga bongo yebi likambo linge sale matin na yebi likambo linge sale matin
mbala moko subitement namona na mimoni na komi na likolo na paradis. Bandeko to bando prier na bango batikali mbamona ko mulai na paradis. Kokota na tamboli te kota nazotala bango bo babanda ezalaki penza busy très occupé babanda kokomba neti kokomba kobongisa soki neti fete elingi ezala bosi bokomba na bino ndako bosi bolongola basate bolingaka kokomba mo bapusière mike etikalaki wana eloko baange banda kosala. Natala kote boye na balosi miso nanga boye natala namoni mesa moko ya mulai na namona mesa wana te. Nakoloba mesa wana de namonaki yango ezileki na mokili na biso oyo tovandi planète terre na mulai. Mesa wana eza na ebandeli meza na suka te. Na mesa wana ezali mesa na pemba mulai mesa batie bakiti opposé batie biloko basani moko na namona te ba fourchette bambeli bakopo na namona te. Donc batie déjà biloko kolia likolo ya mesa. Donc nga natalima kaka nazotala mesa wana. Siko nga natuni ange siko nini alobi na ngai oyebi événement munene lingi salima te. Koloba ange azoloba nga na monoko pa azoloba nga na esprit enlèvement elingi salima. Mwana na nzambe alingi kozonga Yesu Masiya azali kozonga kala te. Esili wana ezalaki siko deuxième ndoto bandeko bolandanga très bien. Siko na deuxième ndoto wana mikolo suko olekana ebele kolekana mikolo elekana ebele na ya kolala lisusu nazwi ndoto mosusu wana ezalaki na kati ya ndako na nga moko. Siko nazolota na kati ya ndako na ngai na ndako na ngai nazolota eloko moko nazomona ba étoile na likolo ekomi ko bouger nazota ba étoile ezo bouger mba moko natala bona kola na mbeto na mwana nga muke parce que na petit garçon natala bo petit garçon nga amati akei na fungola miso nga ndeni mwana nga kei wa espèce lo balanga ke enlèvement ezo salema na fungola miso natala bandeko na ngai ni namoni likolo bandako namoni ba ange ba telemi likolo bandako bazali prêt pour na kozwa bat ba matana batu likolo. Siko ange moko azoloba ange Gabriel azobenga ange Michael tozo zela kaka opesa biso ordre poto banda kosala musala ya lobite ke non nazozela ordre ute pa ya Yesu mbala moko ordre ute pa ya Yesu na continue na ndoto banduko lelo mwana nga ke nga na tikali ndenge nini nga bayibinga ke na sambela nzambe pourquoi nga na tikali ko kita na salon nga na boina na komona bana nga noto bazate na komona siko bandeko mususu basambela na baza ba chrétien te me basambela na ba église na bango mususu bakoti na salon na basiko bazoseka ngai bongo yo bana na o bakeya levmezo sema ndeni mto sambela ka Jésus otikali na sima basera na bandeko olimbi sipona zwaki mwa répondre muke na ndeni na banda koloba na ndoto wana sikolia mwana nga Matia kei nga siko na kiti nazaki na chambre likolo na kiti na kati ya ndoto wana navandi na salon na nga na seme na vie réelle na bata wana nazaki na palpitation ebele bimenga pendant 6 mois palpitation esalaka na kenda na hôpital bayesingaki non bakosala nge eloko moko te nazongaki na mitalaki na baya nazokizonga kwa tata nzambe ye nde mutu asongaka ye mutu apesaka biso solution apesaka biso kimia nasambelaki. Après ça na kati ya ndoto nakangi siko parenthèse na ngai na kati ya ndoto wana na kiti na salon na ngai na kuti bato bavanda ovanda bacamarade na biso mo bayotala nga na ndako siko bazokosemoke na ngai ke non yo za chrétien osambelaka ndeni bana bamati otikali bamo na kati ya ndako na nga namona bana mike mibale ya basi balaki barobe pembe babimi baye kobenga nga na salon o mata likolo na chambre ne mutu moko aza kuna nga sola na eza le meme bana mibale namonaki na ndoto liboso le babimelaki ngai le namonaki écran ya télévision pe bana wana mibale bayebisinga na mata balati penza kitoko barobe pembe nga siko nazobanga nani aza kuna likolo motema ezoloba nga na mata me nazwaki makasi wa mata na chambre te. Après quelques heures bana ngo balimwe pas quelques heures quelques minutes bana wana balimwe mibale abasi namona Yesu Kristo Masiya yimko kotambola na kata salon na ngai ayeti komona kaka mbala moko na talie na moni mbala moko na se agenoué na simbi na makolone na bandi kolela Yesu kwa yena esengo moko munene koseka ayena couronne moko ya kitoko penza couronne batu ba couronne ndenge za la roneti ba queen balataka ba princesse balataka ayena couronne wana apesa nganga siko na émotion na bandi kolela na kwela makolele ndenge Bible lobaka tout genou fléchi na ndenge na mikola kina fuka makina yebite na mona kaki no nazaki na psema makolo na fuka na simbi maboko nanga o simbi makoli nazolela
mbala moko touchaki tina se po atelemisa nga mkongo na etolo na ye etuta ye na mkongo na nga mbala moko nazwi guérison na esprit na kati ya ndoto na corona yaki na nga azoseka sikoyo bato babandaki koseka nga wana donc bazangaki eloko ya koloba babandaki sikoyo kokama mbala moko mpe esuki kaka bongo na kati ya ndoto nga nasimbaka makoni mpe mbala moko naye kolamuka nalamuki à chaque fois nalotaka bongo naza na livre na nga moke nakomaka badate na balheure mpe nayebisaka mobali na ngai topartage na ye mpe esili tosambeli nazalaki na joie koza nayaki na joie na bino ndeni nakoki koprêche message oyo navandi mpe na mboka oyo bato balaka lingala teni français na bino nazwi décision bokotana nalakisa bino polo moko awa esi ekomi nango ya kala me nde na banda kopartage message na ngai na banda kopartage message yango boye nakomi na polo oyo mpe moi deja ekomi kala nakomaki Jesus Christ is coming, give your life to the Lord. Nkolo Yesu masi azoya bopesa bomoi na bino na nkolo nakomaki yango liboso na nsima na nda olata yango neti biso ya mboka malili soki basera moi ezali moi soki ezali na banda olata yango soki malili ezali na lata yango te bomoi ndenge deja esi ekomi kala mpo eza deja makolo moko owumelaki nasalaki par makasi na partage message oyo me lelo nazwi molimo ezopesanga keno funa tiango mpe na video bato baza mosika meme bato mibale motu moko soki abiki na video oyo nalola kuna feti kosalema eloko na ngai naloba kaka yesu kristo masiya azali koya bandeko na ngai tozala prete toyeba kotika oyo ebengami mabe toyeba kotika oyo ebengami masumu tozala bahypokrite te tozala bato na bolingo tobanga nzambe merci na kolinga toprie mwa priere moko ya moke place yo ozwami oyo omoni video oyo ozalaki na bato na kati na bwato na avion na kati na train na kati na balenière na kati na voiture na kati na métro na kati na bus partout ozwami ozotala video oyo nzambe nalola amona yo nzambe nalola ayoka mabondeli na yo nzambe nalola asunga yo okoma mutu na sika po omilengela parce que nkolo Yesu masiya azali koya nkolo Yesu masiya azali koya kozwa bayenge beni bandeko totika mabe tosukola mitema na biso toyeba kosala emoti na biso spirituel kotala mabe kote ezali toyeba koboya yango tosenga saint esprit aza na kati na biso po te ye nde moto alesaka biso na kati na molimo alesa molimo na biso nkolo Yesu asukola biso na makila na ye oyo asopaki nkolo Yesu wana bandeko na nga eza eloko moko ya pasi mpe ya mawa soki bato bazali koyoka message oyo te na kosenga na bino bozala très attentive parce que message oyo eza eloko moko ya solo naza sona bamessage ebele na kopesa bino na kopartage na bino bana na nzambe botika bomoi na bino na nkolo Yesu masiya parce que Seigneur Jésus azali koya na mokili oyo ezali lokola toyaki congé moto soki aye congé ne tokendaka congé na mboka na biso kuna na Congo so toke congé ya 1 mois totisaka tozongaka awa ezali mpe ndenge motu nyonso to aza na se na moi awa toyaka congé na se na moi mboka na biso eza na likolo tokozonga nzoto na biso eza na kaka enveloppe pamba vie na biso nyonso to ezali vie spirituelle oyo tokopase éternité à l'éternité kuna na lola soki oyambi Yesu Kristo masiya komobikisi Seigneur soki mpe oyambi ye toboyi ye okomisuka kuna na mboka oyo babengi mboka na lifelo place na moto bandeko totika oyo tobengami ya mabe tozala kopi ya Yesu Kristo masiya soki olingi ozala kopi ya motu fo ozala totalement lokola motu wana merci nyonso tuna baoyo bakomona message oyo bakondima yango baoyo bakoyamba yango saint esprit azala kati na bino asunga bino afunga bino miso spirituel mpona komona yango afungola bino mpe matoi spirituel mpona koyoka yango motema na bino esprit na bino ezala na kimia mpona koyamba yango mpe